Daniel Safu alobaka mingi mbango moko azwaki Mike Mugeba ekutu koloba te. Papa, opposition yango toyebisaka bino UDPS au pouvoir, opposition ezate. Tozomona opposant te ata moko, quelle que soit ba couleur na bino. Soki omoni député moko mibale basangani baza ba eli soi-disant ba eli boboyi. Yango toza koyebisa peuple congolais botala bilongi ya ba député oyo ba yeko défendre bino na assemblée oyo baza la souci ya peuple oyo bazali kolobela peuple député oyo bomoni ke aza ko correspondant te na kimia ko répondre na bosenga ya peuple congolais 2023 wana asa député lisusu te. Mimbe kwa mboka elobi boye avant bokita na nzela na balabala bosala événement moko marche bosala meeting il fallait bos autorisation ya hôtel de ville ko ya katanga oyo soi-disant bibamba politique opposant Katumbi. Papa mangu moko abendaki a comprendre te moko e ko simba te na ngai akokaka te koyoka mundu gelela akokaka te mona kaze betama omoni mais manteka bopakolaki na zolo na miso pona nini opposition wana événement kaka ya moke tomoni mususu akangami na mutuka kita so kitati. Papa botika distraction oyo boza ko distraire peuple congolais mboka merci beaucoup na balandi ya mboka balandi ya chaîne na biso ya munene oyo bengami La Voix Céleste oyo epesaka bino bolai ya sango bisika nyonso bozali libanda ya mboka Congo pe na kati ya Congo oyo azali obe moko na bino oyo balobeli pe bapanzi ya sango mingi na République démocratique du Congo oyo abengami communicateur ya UDPS président Titi oyo babengaka ye na kombo mususu antenne parabolique ya UDPS oyo afandi kuna na district ya Changu oyo azali ko capter ba signal ya batu nyonso bandongolo misu oyo bazali koloka peuple congolais oyo bazali koloka pe pouvoir en place ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lobi ete mbote na bino nyonso lisusu oyo tosali mikolo ebele tobandaki ko partager na bino lisusu te mais lelo tozongi awa mingi na bitando muke oyo ya La Voix Céleste oyo panzelaka bino sango vérité toloba ou toloba te tolingaka koloba yango mingi pona koyebisa peuple congolais keno bakosa bino te boyeba keno mboka ya Congo ezali kotambola obe malamu marqué toza menacé. Mais lelo tokolobela 2 sujets ou 3 sujets mingi na oyo ezali kotambola na République démocratique du Congo oyo mboka na biso ba ye mboka bana mboka Congo. Lelo tokolobela mingi nanu actualité muke oyo etali est ya République tokolobela pe ndambu lisusu na oyo etali soi-disant ba bébé politique oyo babengami ba opposant les 4 leaders oyo bazali komeka opposition tokolobela pe nini elekaki na marche ya mokolo ya lobi samedi tokolobela pe lisusu na insécurité oyo ezali kolobela mingi na komutu oyo mokonzi ya mboka aza kolala pungi te mais sans plus tarder tokoki kobanda bongo te totoni nzambe ya likolo parce que lelo yende mutu asali keno tofanda lisusu awa to partager na bino bana mboka topesi nzambe merci mingi oyo andimi keno lelo to partager na bino tolobela bino pe et soki nzambe alingaki te to la mokalelo to linga to kutana te parce que mingi bakufi to pesi pe merci makasi na cameraman na biso oyo azali ko kamba bilili nyonso to lebi ete coup de chapeau na ye parce que yende mutu azosala keno to komela bino boyo kabiso pe botala bilili oyo na chaîne na biso ya munene La Voix Céleste. Merci beaucoup bayemboka ndenge tolobaka tokoti na actualité politique oyo ezali premier sujet na biso ya mokolo ya lelo toyebisaka peuple congolais ke ifale boyeba ke mboka ya Congo ezali mboka oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État a récupéré yango na kao
alongoli biso na zone rouge oyo ezalaki lisusu te akotisi biso sikoyo na makambo oyo ezotala défense ya République démocratique du Congo batanga biso pe na badécideur ya monde grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aye na changement ya mboka Congo oyo badiversaire bandongolo misu babebe politique bazali ko comprendre te système nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État azali komemela mboka ya Congo baye mboka ndenge tolobelaki bino ke fale boyeba ke tokolobela makambo ya est ya République toyebisaki bino na mikolo oyo utaki koleka ke bo comprendre depuis recoupement oyo ya CAC bayaka na mboka Congo na est ya République tomona te changement ata moko bango moko bazali ko rendre biso faux service na musala bayaki kosala awa yango wana bomonaki ke no bango moko ba comprendre je oyo azalaki général ya groupe oyo ya CAC oyo asala démission na ye moko sa babengana ye sa bayebiseke no longo mais jusqu'alors bolandaki mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango azalaki na Botswana alobi nini alobi oyo ezali kosalema azali komituna pe ti lelo comment chef d'état-major oyo ya CAC asali démission na ye moko pe chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ti sikoyo azomituna alobi aza ko comprendre te parce que chef d'état-major alobaki ke non baza ko menacer ye banani baza ko menacer ye soki bino bamindele oyo bozala sima ya Rwanda bo menasaki ye tozoyeba te soki groupe nini ya baadversaire ou ya batu oyo ya bandongolo misu bazali ko menacer ye toyebi te mais question moko tozali komituna ti sikoyo eza ke non banani baza ko menacer ye parce que ye aye na mission oyo ezalaki chargé oyo ke non basalier bango nyonso na nsima FARDC bayeba ndenge nini ya kodécrate citation oyo ya bitumba na est ya République baye mboka ndenge tolobaka kaka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komituna ti lelo c'est pourquoi bomonaki ke non guerre oyo eza kokende na ndenge moko ya malamu te chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État amoni ke non adéclaraki alobi ke non il fallait que les 20 oyo il fallait que non groupe ya CAC elungwa na mboka na biso etika elungwa na este yango bomonaki ke non déclaration ou bien appui ya ba membre ou armée oyo ya SADC ekita na est ya République bango ne bakoki koya na mission oyo ya ko accompagner vision ya chef de l'État pe ko accompagner équipe na biso pe armée ya makasi FARDC ke toyeba ndenge nini ya kodécrate station oyo ya mboka na biso oyo eza agressé et pas Paul Kagame na Rwanda baye mboka tolobaka yango pe tokotikala koloba yango le seul peuple congolais il fallait tokangama bomoko tozala uni mboka na biso eza héritage na biso moko baye mboka tokoki ko permettre te bandongolo misu batu mususu soit disant que no bazala souci ya mboka oyo bayebi te menace ou agression tozala ngo et pas Rwanda mais bazali kolobela yango te toza agressé ka na Rwanda te boyebi ke awa na komutu bomoni ba événement ba vidéo oyo eza ko circuler partout là ndenge nini ba adversaire ba koti ba infiltrer kaka polo ko tia insécurité na kati ya mboka tango tolobaka mboka la biso eza agressé tozala insécurité mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kotika te c'est pourquoi tolobaka la bino peuple congolais bolanda batu oyo bazoya ba bébé politique te bolanda batu oyo bazoya kodembela te les seules missions oyo toza kosenga na bana mboka nyonso boyeba ke acteur politique nyonso oyo bokoyoka discours na ye oyo akoya kodistraire peuple congolais na koloba ete na lingaka mboka il fallait asangana na bandeko na ye tobunda bitumba oyo bamenace biso toza agressé na Rwanda les seules missions yango wana le deuxième point oyo toza nango na kwa mutu bainfiltre oyo bakoti mais na temps oyo mboka eza agressé insécurité
oyo mokonzi ya mboka na gouvernement mobimba union sacré bazali kobunda mikolo nyonso ndenge nini ya sécurité kosila tomoni bato moko bafandi basangani bomoko oyo baye mpona kodistraire peuple congolais bato oyo bazali kovise intérêt na bango tokolobela yango parce que fallait toyebisa bino nono makambo oyo etali mboka na biso normalement qu'est-ce qui se passe touti komona président ya assemblée nationale oyo napesi longonya papa Mbosso Nkodia oyo aza kolala pungi te oyo azali kosunga mokonzi ya mboka oyo aza na mission ya bolenge moko ke mboka na biso ezwa changement mboka na biso ezala na kimia président Mbosso fanda na yo na ngwende wana bato ya bonde toza koluka oyo alobi avant-hier bolandaki alobi keno il fallait bafanda na ba député nyonso oyo ya bandundu ya grand bandundu oyo nyonso ya kwilu baluka ndenge nini ya koétudier stratégie nini bakoki kotia en place pe stratégie nini bakoki komema koprésenter gouvernement keno premier ministre tozwa tactique oyo tozwa stratégie oyo ekoki kochange badonné na kwa mutu keno peuple oyo ya Congo baza na kwa mutu na grand bandundu oyo baza na mai ndombe bavivre kimia parce que tomoni ke insécurité eleki président Mbosso alobaki keno ayebi ba groupe oyo bazali kosala makelele na kwa mutu soit disant groupe ya ndeko libondo soki libondo wana ayebi ba komona bango mais tozali ko déplorer keno ba élu de peuple oyo bino bombenga ba député ya grand bandundu ya kwilu oyo bomoni alerte ya président Mbosso alobi keno bosangana boluka ndenge nini akotia kimia na kwa mutu tomoni ba député mususu balobi biso tokokende te baboyi kokende kosangana mpona kodébattre koyeba solution nini tokoko abutiri nango na oyo etali kimia na kwa mutu donc tosuspecte déjà biso bayemboka biso peuple congolais tomoni keno badéputé oyo bazali koboya c'est-à-dire que eza badéputé oyo bayebi bainfiltration oyo eza na kwa mutu président Mbosso yo kozonga nsima te avancé na badéputé avancé na gouvernement oyo ya union sacré oyo bazali koaccompagner vision ya chef de l'état pour la kimia ezala na mboka Congo soki omoni député moko mibale basangani baza koboyikote lisanga oyo mpona makambo etali kwa mutu c'est-à-dire que batu oyo nde ba mouton noir na nsima na bango nde batindaka bainfiltre oyo baboma peuple congolais na makambo oyo etali kwa mutu il fallait kozala éveiller kocontrôler mpe bango parce que tomoni ke élu de peuple oyo abengami député mosala na ye eza kolobela peuple congolais mais pourquoi président de l'Assemblée nationale Mbosso Nkodia oyo apesi mbela na ye koloba ke batu nyonso oyo babimi na kote ya grand bandundu kwilu kwa muntu nyonso wana boya tosangana tosolola c'était prévu que le vendredi bafanda basolola bazwa conclusion ya koyeba situation oyo ezali ka ko avancer boye ndenge nini mais bino baeli soit disant baeli boboyi yango toza koyebisa peuple congolais botala bilongi ya badéputé oyo baye ko défendre bino na assemblée oyo baza na souci ya peuple oyo bazali kolobela peuple député oyo bomoni ke aza ko correspondant te na kimia ko répondre na bosenga ya peuple congolais 2023 wana aza député lisusu te bo voter yete parce que normalement aye ko sunga mboka te aye ko sunga peuple congolais te aye pour intérêt na personnel ndenge tolobelaka baye mboka tolingi tokota na deuxième point na biso mais ya moto kota yango vraiment na pesi nanu longo ya makasi na gouverneur de la ville Gentil Kubilambaka parce que bangonde oyo basalaki keno milulu ya lobi etambola merci parce que gouverneur de la ville Gentil Kubilambaka asali mabete mimbe kwa mboka elobi boye avant bokita na nzela na balabala bosala événement moko marche bosala meeting il fallait bozo autorisation ya hôtel de ville gouverneur de la ville
abengisaki bandeko nyonso soi-disant bandeko oyo bazomibenga baopposant abengisi bandeko na biso ya ligue des jeunes oyo ya UDPS oyo basanganaki na bajeune mosusu ya union sacrée apesi balittéraire alobi normalement soki bolingi bosala marche na bino lokola marche ya opposition il fallait salema le 13 batiaki bango le 20 ezalaki lobi samedi gouverneur de la ville alobi par rapport à l'insécurité tozala bango na mboka na ville ya Kinshasa toboyi marche te mais tosengi na bino bo bandela nde marche na bino esika moko rond-point Sakombi kuna na Ngaliema bo banda kuna boye nzela kasabubu ti boye koshite nango na place oyo ezalaki boshite na manifestation na bino soki nano bino bozoluka état de droit bozoluka ke non il fallait changement ezala mais bino bozobunda bolobi ke boza baopposant opposition bozosala ya ndenge nini borespecte nano te consigne mpe maloba oyo boyokanaki na gouverneur de la ville totali na rond-point Sakombi lobi activité ezalaki nango normal leader ata moko te ya opposant ye wana bandeko na biso ya ligue des jeunes oyo ya union sacrée longonya na bango parce que bazali bato ya botosi oyo batosi mibeko oyo bapesaki bango babani marche na bango kobanda rond-point ngaba bazoya malembe bazoyemba banzembo pona kosoutenir chef de l'état pona kosoutenir armée congolais pona kosoutenir institution ya mboka oyo ekangami mobimba esika moko ya union sacrée mais eza ya kokamwa makasi parce que toyoki kolela na kolela toyebisaka bino UDPS basakalaka na UDPS te tobunda mingi UDPS na opposition ntango tozalaka baopposant UDPS akufela bakombata UDPS batumba bakombata ya UDPS na siège UDPS tomona makambo ebele na opposition UDPS toyebi balabala UDPS toyebi stratégie toaplikaka soki biso tokiti na balabala bofanda kimia papa mais bokoki yango te mpona nini soni bokufela soni tomoni kaka bato oyo babebe politique ya opposition babebe politique ya opposant ndenge babanda koya UDPS toyaka na marche te na mituka tobengi yango marche mais yo oye na mutuka ndenge nini mpe ofandi na kati ya mutuka ndenge nini yo oye na mutuka mais na bamilita baya na bavelo obe na bapusu tu voulais le fait ndima moto ya opposition ezalaka bongo soki lelo soi-disant moyibi oyo moteki ya minere ya mboka Congo oyo ya mibambisi sikoyo alobi akomi opposant na seki mingi makasi parce que biso UDPS tango banda komona tozobima na balabala balider na biso Jean-Marc tango azalaki na UDPS Augustin Kabuya soki toza na nzela na bango jamais okomona leader ya opposition oyo ya UDPS aye na mutuka babeti kazaki mi nulle part biso nyonso tokokufela wana na bakombatant mais oyo tomoni ndeko oyo ya katanga oyo soi-disant bibamba politique opposant Katumbi papa mbangu moko abendaki acomprendre te moko ekosimba te na ngai akokaka te koyoka mundu kelela akokaka te amona kaze betama omoni mais manteka bopakolaki na zolo na miso pona nini opposition yango wana evenema kaka ya moke tomoni mosusu akangami na mutuka kita so kita te papa botika distraction oyo boza ko distraire peuple congolais mboka eza cressé na Rwanda ceux qui boko sala ba démonstration na bino na soutien à ko défendre FARDC ko défendre ba
peuple congolais oyo bazali kokufa na est ya république oyo bazali kokufa na komutu mais soki bozali kosala mpona kokotisa lisusu bainfiltre oyo bazali kokota na mboka Congo bazali koboma bandeko na biso boza koloba n'importe quoi nulle part to déplorer makasi parce que il fallait boyeba ke littéraire oyo bapesaki bosaleli yango te ndeko Daniel Safu alobaka mingi mbangu moko azwaki lobi Daniel Safu za na mbangu boy papa mais tellement te bitumbango zo bundela il fallait enregistrer Mike Mugeba écoute koloba te papa opposition yango toyebisaka bino UDPS au pouvoir opposition ezate tozomona opposant te ata moko quel que soit ba couleur na bino toyebi déjà ndenge lalobaka mikolo nyonso Katumbi moteki ya minere ateki minere ya Congo makasi ayebi madusu nyonso ya koteka iranyu colta cobalt or cuivre ayebi place nyonso batekaka yango Katumbi oyo akosa peuple congolais awa asumbi avion ya TP Mazembe avion oyo tomona te emema ekipe ya Mazembe avion wana bakanga yango avion wana etambolaka te avion wana ezalaki cope nango ezalaki nini amemelaka yango minere ya Congo akende koteka étranger munene oyo asangani na bandeko na ye koloba keno basala marche pourquoi parce que ayebi de loi congolité ezali ko bloquer ye papa o mata o kita loi congolité et sa protection il y a notre pays on ne peut pas permettre encore individu un étranger dans notre pays qu'il puisse assumer na ba institution ya mboka te. Nous allons avancer, nous allons aboutir à ça. Ça nous donne le pouvoir. Il y a qu'à garder unité à pays de père et de mère. Si nous sommes étrangers, papa, l'ongo na yo na karo. Yango no moni, amoni que non, loi congolité zoko kangaye, alibi asalié na ye, basa la bloc na bango ya 4 mercenaires. Mais lobby, azole la lobby, oh. Félix Tshisekedi otozaki na une opposition toboya biloko aboye mais masasi ebetami okaze ebetami formol lisasi ata moko ebetami te babeti kazi babetaka kuna ba marche nyonso pourquoi yo zolira biso pe to baba no beta bakasi to kimata yo yeba ke oza congolais te oza na ba problème ya masangu ya Diabo Kotisaki, tu n'es pas notre frère, tu n'es pas notre ndeko na biso, oza étranger. Yangwana bosanganaki. Naba matata poni, mais matata poni vraiment peuple congolais ezana soni makasi, soki lelo toza komona yo pe ofandi aussi audace ya koloba matata poni. Tu n'es pas le droit à parler encore dans ce pays. Oza ko représenter le roi Valère te na mboka Congo. Matata ponu. Si aujourd'hui yo oza kowanga na bukanga lonzo, oyebi ba defo sali, notaire kutu, ya ba traiter oteka, o msusu emona na kate. Ba mongo ya bukanga lonzo. Eza ko mona na te. Oyebi ke justice eza ko landa yo. Ya woto za ko senga na justice na biso, papa, bo landela biso ba miyibi oyo, bo kangela biso ba tunyonso. Oyo bazala problème ya justice batata po nous ko wanga na mais yo il fallait makambo o témoigner au devoir tribunal au samba balandela yo na ba processus ko yeba notaire bukangalozo mbongo de tourna OK ko tunga école université et par bino lelo za ko lobake no mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko memamboka na dictature. Eza dictature te beaucoup misakutu nzambe makasi parce que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo
azala motema malamu abandi pouvoir na ye asengi ya liboso baprisonnier politique nyonso bazala libéré balibéraki bango Katumbi soki azoloba lelo aye na mboka oyo na grâce a nai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bafrancis Kalombo bafrank Diongo oyo bato babimi na prison awa babimi grâce a nai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki azalaka président oyo ya motema mabe c'est-à-dire que bapoliticien ati lelo baza libanda na mboka Congo mais tokumisi nzambe parce que Félix Tshisekedi aza mwana mboka de père et de mère pe aza na souci ya mboka Congo alobi akotika aucun carreau na baadversaire a mission mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi eza keno mboka ya Congo efanda na kimia peuple congolais ba vivre paix mais soki lelo bino botamboli bolobi keno ba fonctionnaire ba futami te lukuta papa biso tozala mboka oyo toyebi ba fonctionnaire kutu bino bozolo bake ba futami te matata ponyo na gestion na bino mais gestion na bino en 18 ans passé botikaki ba fonctionnaire wana na combien salaire à combien ezala ba militaire ezala ba fonctionnaire botikaki bango na salaire à combien lelo grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba fonctionnaire wana bazali kozwa paye na bango oyo kutu ebakisami oyo bino bobane kopesa bango te aboni boyko botika redistribuer peuple congolais bafongoli misu bamoni keno bosangani na bino eza bosangani oyo ya kodistraire biso soki lelo bolobi keno bureau ya seni eza na maboko ya muntu eza composé par Félix Tshisekedi Tshilombo papa bokima élection na 2023 te parce que tomoni déjà touche na bino ekomi ya kokima élection 2023 mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki qu'il plaît ou qu'il neige 2023 décembre tozokende na maponami akorespecte luku bukonzi ya mboka na biso oyo elobi ke il fallait ezala kotosami mais biso toyebi ke na mission pe musala oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kosala na république esili te mandat na ye eza nano deuxième mandat na ye azozwa ngo 2024 parce que peuple congolais nyonso bamoni ke mutu oyo akovote na 2023 wa décembre azaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'état oyo aza déterminé oyo azali kobuna mpo na intérêt ya peuple congolais merci mingi na bana UDPS nyonso merci na ba jeune nyonso ya union sacré ya ba parti politique nyonso longonya na bino ligue des jeunes nyonso ya ba parti politique nyonso ya République démocratique du Congo oyo eza na union sacré vraiment topesi bino longonya biso ba panzi sango biso ba communicateur ya chef de l'état biso ba communicateur ya UDPS po tomonaki musala oyo ba jeune nyonso ya ligue des jeunes nyonso ya union sacrée basalaki lobby pour montrer ba adversaire ou soi-disant ba bébé politique ya opposition que non ligue des jeunes ya union sacrée baza longonya sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état bomonaki bino moko ndenge etambolaki bino moko bomoni ke no ba jeune batosi bazokisi mutu te bapanzi eloko ya mutu te mais bino ba bébé politique à opposition boyebi ke non tozala ba policier oyo bazoki boyebi mouvement oyo bosali yango wana biso toloba te bakonzi bango moko bamoni ke banani basali marche na bango barespecte mibeko mais merci na gouverneur de la ville Gentil Kubilambaka oyo nayoki alobi ke non lundi lobi azokende kofongola dossier na ba adversaire bébé opposant ba opposant oyo basangana 4 wana parce que ba respectaki te mibeko ndenge ezalaki makambo oyo basali tozala ba policier oyo bazoki babebisi bamwa biloko ya bato ozomona wana biso tokoloba te parce que biso tosali marche oyo ya ligue des jeunes
ya union sacrée na kimia oyo ba soutenir mokonzi ya mboka namoni oyo ndeko na biso député Fayulu oyo aza ko discuter na policier oza ko yebisa policier que non yo policier ozo beta casque ndo peta casque kuna na kwa mutu mais soki moya bakake na kwa mutu insécurité za makasi pourquoi ko sala ba marche ko créer ba désordre oyo na ville ya Kinshasa donc to yebi ba mission boyaki na yango mais échoué boyaki ko sala marche te boyaki ko créer ba insécurité lisusu pona ba infiltrer ba contre la ville ya Kinshasa bomoni que échoué mais pourquoi vous avez quel le délai ceux qui vous ont bunda na intérêt à peuple congolais Katumbi azaki na union sacrée à Kimi hein ayebi déjà que le le dossier congolais à Kimba qui union sacrée yango na bani makele le délai le col aza étranger munene to yebi bien que non na élection 2023 akokima lisusu okende libanda ya mboka Congo parce que kokaka yete azate congolais to ko discuter na yekutute yekutu otalika parce to yebi que aza étranger mais Denis Sang akangamaki na mutuka atambole ata dépâté akimi marche yango akimi na kazi hein mais botika balabala IDPS au pouvoir il n'y a pas opposition peuple congolais ndenge tolobelaka bino mikolo nyonso boyeba ke oyo azali mopanzi sango na bino communicateur président Titi oyo babengi antenne parabolique ya UDPS antenne parabolique ya Fachi Beto na bino to panzaka yango mikolo nyonso toyaka na bitando moke awa mingi na l'avant céleste parce que za chaîne ya libanga oyo boyokaka biso bolandaka biso bakosa bino te bosabone mingi na chaîne na bino bolanda yango parce que biso toza ba sentinelle pona kopanzela bino ba information bisika nyonso bozali ba diaspora nyonso bolandaka biso libanda ya mboka Congo bolandaka chaîne na biso na pesi bino mbote makasi na lobi bosabone oyo eza chaîne na bino numéro na biso soki olingi ozwa biso benga biso na 200 plus 243 80 88 73 013 na bandeli lisusu plus 243 80 88 73 013 wana numéro na biso benga biso okozwa biso critiquer eza bien mais kofinga te azali moko la bino président Titi antenne parabolique bino mingi bolinga biso libanda mboka Congo eza ya bino bo abonné mingi na chaîne oyo bolanda biso to soutenir mokonzi ya mboka na mission oyo azali na yango parce que armée ya SADC ekokita na Est République bayeba ndenge nini akosala changement na armée oyo ya CAC ne mission tozala yango boyeba ke makambo ezali kotambola malemi marqué insécurité mais ministre na biso ya défense aza kolala pongi te Jean-Pierre Mbemba azali kobunda ye na armée ya Congo na chef d'état-major oyo Christophe Chiwewe baluka ndenge nini kimia ekota na mboka Congo. Merci beaucoup baye mboka soki Yesu azwi biso te ou bien azongi te lobi tokokutana lisusu tokolobela bino makambo etali mboka Congo. Bye bye. Parce que peuple congolais nyonso bamoni ke mutu oyo akovote na 2023 wa décembre azaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'état oyo aza déterminé oyo azali kobuna pour l'intérêt ya peuple congolais. Merci mingi na bana IDPS nyonso, merci na ba jeune nyonso union sacrée ya ba parti politique nyonso longonya na bino Ligue des jeunes nyonso ya ba parti politique nyonso ya République démocratique du Congo oyo eza na union sacrée. Vraiment topesi bino longonya biso ba panzi sango biso ba communicateur ya chef de l'état biso ba communicateur ya IDPS poto monaki musala oyo ba jeune nyonso ya Ligue des jeunes nyonso ya union sacrée basala ki lobby pour ko montrer ba adversaire ou soi-disant ba bébé politique ya opposition que non Ligue des jeunes ya union sacrée basa longonya sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état. Bomonaki bino moko ndenge etambolaki bino moko bomoni ke no
ba jeune batosi ba zokisi mutute ba panzi eloko ya mutute mais bino ba bébé politique à opposition boyebi ke non tozala ba policier oyo bazoki boyebi mouvement oyo bosali yango wana biso toloba te bakonzi bango moko bamoni ke banani basali marche na bango barespecte mibeko. Mais merci le gouverneur de la ville Gentili Kubilambaka oyo na yoki alobi ke non lundi lobi azo ke ndeko fongola dossier na ba adversaire bébé opposant ba opposant oyo basangana 4 wana parce que ba respectaki te mibeko ndenge ezalaki makambo oyo basali tozala ba policier bazoki ba bebisi ba mo biloko ya bato ozomona wana biso tokoloba te parce que biso tosali marche oyo ya Ligue des Jeunes ya Union Sacrée na Kimia oyo ba soutenir mokonzi ya mboka namoni oyo ndeko na biso député Fayulu oyo aza ko discuter na policier oza ko yebisa policier que non yo policier ozobeta kazi ke ndo peta kazi kuna na kwa mutu mais soki moya bakake na kwa mutu insécurité za makasi pourquoi ko sala ba marche ko créer ba désordre oyo na ville ya Kinshasa donc to yebi ba mission boyaki na yango mais échoué boyaki ko sala marche te boyaki ko créer ba insécurité lisusu pona ba infiltrer ba contre la ville ya Kinshasa bomoni ke échoué. Mais pourquoi vous avez bakele le belé ceux qui vous ont bunda na intérêt à peuple congolais Katumbi azaki na Union Sacrée à Kimi hein ayebi déjà que lokola azala dossier congolité akimaki Union Sacrée yango na bani makele le belé lokola aza étranger munene toyebi bien que non na élection 2023 akokima lisusu akende libanda ya mboka Congo parce que akokaka na yete azate congolais toko discuter na yekutu te yekutu otalika parce que toyebi que aza étranger mais Denis Sang akangamaki na mutuka atamboli ata dépate akimi marche yango akimi na kazi hein mais botika balabala IDPS au pouvoir il n'y a pas opposition peuple congolais ndenge tolobelaka bino mikolo nyonso boyeba ke oyo azali mopanzi sango na bino communicateur président Titi oyo babengi antenne parabolique ya UDPS antenne parabolique ya Fachibe tona bino to panzaka yango mikolo nyonso toyaka na bitando moke awa mingi na l'avant céleste parce que za chaîne ya libanga oyo boyokaka biso bolandaka biso bakosa bino te bosabone mingi na chaîne na bino bolanda yango parce que biso toza ba sentinelle pona kopanzela bino ba information bisika nyonso bozali ba diaspora nyonso bolandaka biso libanda ya mboka Congo bolandaka chaîne na biso na pesi bino mbote makasi nalobi bosabone oyo eza chaîne na bino numéro na biso soki olingi ozwa biso benga biso na 200 plus 243 80 88 73 013 na bandeli lisusu plus 243 80 88 73 013 wana numéro na biso benga biso okozwa biso critiquer eza bien mais kofinga te azali moko la bino président Titi antenne parabolique bino mingi bolinga biso libanda mboka Congo eza ya bino bo abonné mingi na chaîne oyo bolanda biso to soutenir mokonzi ya mboka na mission oyo azali na yango parce que armée ya SADC ekokita na Est République bayeba ndenge nini akosala changement na armée oyo ya CAC ne mission tozala yango boyeba ke makambo ezali kotambola malemi marqué sécurité mais ministre na biso ya défense aza kolala pongi te Jean-Pierre Mbemba azali kobunda ye na armée ya Congo na chef d'état-major oyo Christian Chiwewe baluka ndenge nini kimia ekota na mboka Congo. Merci beaucoup baye mboka soki Yesu azwi biso te ou bien azongi te lobi tokokutana lisusu tokolobela bino makambo etali mboka Congo. Bye bye.